yengo atakondi mapatrinete yengo oyo pati yengo moindo atana pati yengo atakondi mapatrinete yengo oyo pati yengo yo peki kolo bango Ebakiniye Na batango batiagre Noto ego Yode la kaka ego Matondo bandeko balandi ya émission Bayindo Bola Mukamboto Mabota Mabino Mbote na bandeko yonso Bomeseni kolanda biso Awa na République démocratique ya Congo Mbote pe na bino bandeko yonso Boyebi bongo kolanda biso libanda ya mboka na nzela bongo ya internet pona mbala yoko lisusu émission Bayindo Bola Mukaye koyaka mabota mabino na ntina seyoko tomeseni koloba ko zongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po uta mwantango moindo azeko tambola na kozanga conscience yango moindo alai na fulu yango moindo alati na basu votement ya tombola na mokuse moindo mobola ya yambo nzoka nde ye moto afandi na mabele ye tondankita talantina ne songia nzila fumukusu kia munzana mpanda na ngola baye bongo kokoba bongo misala ya 1921 ponini te bangunza kati na religion fumukimbangu religion vutuka fumukimbangu baye lisusu ko bunda ko zongisa bongo conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo talantina manaka mabiso mabeanga mibongo Bayindo Bola Muka tokolikia mwantango to telemi penza na maye matali bongo politique tokolikia yango ezokisi mitema ya bato na bapele ye tozeko zwa na makomi mabino ye bozeko komela biso mingi regreze po nini ne songia nzila batiki spiritualité po nini ne songia nzila bazeli susu koloba te lolenge babandaki yambo lelo bakomi be moto kolobela makambo ya politique ezeko zokisana baye mosusu balandaki ne songia nzila na bisika to uti lelo basepeli lisusu te po na raison x to y soko to koloba ta lolenge wana tango mosusu po bango balingaki babalena na makanisi kobenge bongo chef de l'état rwandais étranger mboka République démocratique ya Congo eze sous occupation lolenge batorma bandeko ya libanda bazeko utiliser lokola babalenite na makanisi na nesongia nzila balobi nesongia nzila azeli susu te oyo azalaki na bisika to uti kasi tokolikia bomeka kososola soko réellement bolandaki nesongia nzila fumukusu kia munzana mpanda na ngola na bisika to uti tolimbolaki yango na manaka miuti koleka babandaki na baome religieux fumukusu azwaki ntango ya kosala deba na bapasteur na babe na baimame wana ezalaki elekeli ya yambo mosala esengelaki kotalisa bonzambe ya bapaya yaki na mabele ya Afrika nde kangi Bayindo yango tokoma bongo nesongia nzila ndongwani bolanda ba débat kouta na radio RTKM wana vers les années fin 2000 début 2001 début 2002 to koti bongo na télévision kaka toujours na TKM nandeko muswaima itorobaki yango na manaka maleki na émission Kumbela Kumberto to tamboli na badeba na ba pasteur sima wana tokei na canal futur na émission ya ba musulman soko pe ya ba islamisé connaître islam kuna tondongwana ki na ba imam bankita en 2003 2004 biso tango wana deja d'émission ya radio mais biso tozalaki ko sala be mosala lokola toyebaki bisika tokokenda mokili ko pesa sango yo raison mosala wana be mission wana ye tosalaki na radio ezena bilili na yango tokoliki ya soko bolandaki ba manaka eleki totilaki bino etamboleli ya kala connaître islam émission na bango tondongwani na ba imam bankita ba imam misi dogodogo tolongwe wana 2000 fin 2004 2005 tokei na émission Zoom
naze ko rappeler makambo ye na ntina po soko ndeko na ngai Eliezer akufanda na micro na ye na isengo yonso alobi bafumukusu wana biso toyebi ebandeli na bango, c'est regrettable, vraiment c'est regrettable. 2005 tosali mosala na zoom na pasteur Ntseka Viki Ntseka na pesi mbote esika bajwami kuna tondongwani na ebele ya ba pasteur bazalaki ko défiler wana ba musulman ba défilaki kuna tondongwana ki na deux tendances ya ba musulman ba suna sokona ba shia donc ba sunnite na ba chiite na mopanzi moko amisi dogodogo na imam Bankita na eteni moko Abdoumajid sokona bolimbisi imide na Youssouf incapable bango yonso ya ko démontrer bonzambe na bango lokwa bonzambe vrai to koma ki na esika peuple congolais sika baindo basosola ki ete binzambe wana binzambi wana izala importé nulle part nzambe azala importé. Au nom du christianisme, bakata basi mabele, bakata mibali maboko makolo kolobate. Au nom du christianisme. Au nom d'islam, bakata maboko, batumba, basala oyonso basala na moi. Christianisme nde boti trotte de noir esika bateka ba indolo kwa nkoni. Lelo bato bazé komona lokwa Biblia ekota na voie pacifique. Tokolikia tozwaki tango ya kotila bino ba documentaire opele lelo ezeli susu tabute ba documentaire ezeli ko relater ko lakisa bato ndenge nini christianisme ekotaki ba incendier ba mboka lelo okotambola na mboka yonso ya Afrique be ba bikok bandako ya ndele okenda soko wana Equateur okenda Bandundu okenda Kasai wapi wana eze debate bamboka yonso na tamboli na tila kabino belema na yango eze na mboka ya Afrique noire teze kitoko to etongama mpo nini bamboka yonso ya Afrique noire etongama te eze bamboka ya buumbu bamboka ya esclavagisme mondele akokaki te ko permettre na moto moindo tonga ndako ya matériaux durable. Mais soko to zongi moindo lelo ya ze lelo mobola ya yambo na bisika to uti moindo wana berceau de l'humanité moindo wana mère ya civilisation moindo wana première grande puissance du monde bato ya mayele ya lelo boko kakolate boyebi que écriture botami en Égypte boko kakolate dessin botami en Égypte géométrie botami en Égypte soko ba Hippocrate ba Pythagore bato yonso bokoki kotanga philosophie même ebotami na Égypte. Égypte yango lelo métissage ekoti mais soko to zongi na bisika to uti Égypte noire Égypte ancienne ezalaki bayindo moyindo wana azalaki na susi akati sa bibale amisalelaki bwato acteur na kati ya mokili moyindo wana azalaki na susi soko ya kolia na mobembo akeli kwanga tolobaka kwanga eze chimie bo minimizaka te oze kosola na intellectuel atuni bakoko na biso a part kwanga basala nini bongo yo ata tonga osali te koko wana asali kwanga oyo olingi otia a part kwanga eze chimie transformation omoni nzete ya pondu na se ya nzote ya pondu manioko wana kotia na mai eze na double formule ekokenda soko na kimpuka ekokenda na oyo bakosala moteke na bayeba kolamba moteke mai wana fo ezala ya kotoka 100 degrés Celsius soko rupe kotokisa mai fufu ebimi mobesu mais eze chimie lelo élite intellectuelle ya lelo bobservateur ya mokili bato baye kotala mokili sur tout le plan ba homme religieux baye batangi mingi ba homme de science baye batangi mingi ba homme politique baye batangi mingi mais curieusement était le bateau yo batangi elakisi bango plus kolinga mikili ya poto kolinga kimopaya ke komilinga
lelo valeur ya moto eze biaze na yango kasi oyo ye azete lelo po bengama moto ya mayele oyo aze komaîtriser français pourquoi babiso oyo toyebi yango te tozemba moins homme etelo oyo mondele akumbaki esurvi intérêt na ye intérêt na ye un politicien lelo soko abandi mosala eloko ya yambo akosala voyage à mikili ya poto eloko ya liboso akosala mwasi pe bana bakenda mikili ya poto bana bakotangela wapi na mikili ya poto epai na biso bakokomaka mokonzi po tonga bandako osomba mituka moto azena ba immeuble na mikili ya poto aze même pas na ndako ya matériaux durable ya soko ya 2 chambres salon na mboka na ye batonga mikili ya poto mboka na bango ekufa lelo moto moyindo aze observateur sous-vêtement ya tombola babwakeli yo lati balei dondo badwei bisuka ya dendo babwakeli yo olei badwi balei ngulu babwakeli yo makoso olei badwi soko lelo biloko mosusu eze koteka mawa na Afrique lolemo soko ya chamo lolemo soko ya imbwa lolemo soko ya ntaba toyebi te babomi banyama nini oyo bakati be balolemo basali na yango bacarton ya lolemo basali na yango baconteneur mpe bamasuwa ya lolemo vente exclusive en Afrique yo moyindo likolo ya richesse uranium coltan tokokoka kosilisa yango te oyo mokili ezali koluka moyindo wana ponaka sous-vêtement ya tombola na wote totangi bitelo soko sali mécanique bolandaki nesongi nzila po ba pièce de rechange ya mituka etekama pe mituka oyo loposo pembe bakosala eteka soko sali soko froid eze po bacongélateur baclimatiseur basplit eteka ata tonga moyindo ayebi kosala te sans christianisme yango moyindo asalaki bwato n'importe quel nzete te bakosalaka na bwato et po basala bwato bayebaki pression ya Archimède eloko nini ekoki efanda likolo ya mai sans ezinda analyse wana esalemaki lelo avec christianisme avec soko élite intellectuelle ya loposo pembe moyindo asali nini bapoliticien très bango badiplôme ebele bazali kokoka te koloba bolamu moko mpo ya bato mpo ya peuple na bango mpo ya bato ye bango bazali kokamba balatisi bango étiquette ya opposition basusu balatisi bango étiquette ya pouvoir tokoliki ya loposo pembe utilisaka gauche na droite po bayebi eze complémentarité to complémentaire mwasi na mobali eze bombanda te kasi eze kopesa mpe koyamba phase na netre courant direct mama aboti bana ebele ezeki ennemi te kasi kokolisa makabo me na mboka na biso to na Afrique opposition ezalaka be contre pouvoir pouvoir atonga pa opposition eze niet pouvoir asala malamu pa opposition eze niet lelo tokomi na esika oyo mboka eze bloqué peuple basatake na président na bango opposition adwei bokasi mpo nini mpo mondele asepeli lisusu te na président actuel mais tokolikia ntango oyo babomaka baprésident to badirigeant oyo bakani koboma bazalaka na raison te soko esi babomi nde bakumisi bakali te lelo Mbuta Lumumba hero bazali kokumisa lelo Mbuta Lumumba nano moto asali politique lokola Mbuta Lumumba te ata nkoko Tshisekedi oyo bakumisi makasi lelo balobi asali politique te lokola Mbuta Lumumba lelo pe
bankoko Tshisekedi bandimaki Mbuta Lumumba bandimie tango azangi tombe tango esi akufa babeti masasi batorturo babeti masasi bakati kingo batina sud liwa yonso ya pasi ya kufaki yango lelo bandimi na présent communiste moto alingi ateka mboka moto alingi babien yonso soko mwasi ya moto azala te mwasi moko po ya mibali ebele bien moko privé ezala te ezala babien commun Mzee Kabila yeye awa d'abord intérêt ya bana mboka opposition bapesa ye maboko te bandeko tozalaka mwa bato o mayele ya kibomoto ezali kosala etelo ya bapaya ekumbi beorgueil lokola mondele na eleko na ye atwaka moto moyindo esclave macaque salbet à reproduire bato na ye, à reproduire exactement baye bako koba mosala na ye. Bato bakei mingi na etelo na bango. Ba moni pe peuple, ba moni pe basse classe, sale bête, macaque, peuple inutile. Mponi ni yepa miti mondele. Yango wana fruit ya etelo ya bapaya. Orgueil et l'arrogance. Peuple to fongola moi mayele pe boanya na biso. Les loba politiciens basés ko défilé awa au nom ya peuple. Peuple à se prendre en charge. Peuple à lembi, peuple nda lobi, peuple nda tindi. Mais bon bandana ino ko tuna ba soko ba politicien wana. Ba chauffeur na bango ba ko futa maka combien. Ba bono na bango ba l'envendien na bango ba ko futa maka combien. Moto ko futa ka chauffeur na $250 à cette. Émission est ouverte. Émission est ouverte. Oya monia ko contrôle dira yé na plateau ya ba indobola muka. Ba politicien yonso. Ata opposition basé ko la cabine sokolola. Moto ko futa ka chauffeur na $250 à cette. Bako pesa chauffeur $6,000 ya Minerval ya bana soko na tasok soko n'école belge soko wapi. Mazena na retard ya chauffeur tango moso ko futa ke $120. Ma pesi $6,000 ya Minerval ya bana mi baleto bana misato. Moto azé ko lula mwasi yoka maloba soko na monio te na kolala kate. Wana maloba ya mobile azé ko linga mwasi te. Kasa ko bosa na lobi aye na tongo lobi obi ke na lota ki me yo lala kate soko moninga ite bongo mona ki ngai to lotinga ndenge nini te wana maloba wana mituna wana mikotuna makate mwasi pe akei baratine ngai na yo soko bolingo esimbi tokosala ye mwa wa te bolingo na biso na poto maire ya parinde ya ko célébrer okei na mokili ya makanisi lobi okokenda komona moto e pombolo na eze carton ya kosenga ka carton na boutique ona bokolo basoso te pombolo bato babungisi sensi ya kibomoto okomona ofandi boye surtout mingi bandeko nanga ba combattant na zeko interpeller bino toze bato bofanda bozwa tango bokanisa tango bosali ba bureau d'études mpo ya kokosela kaka mboka makambo bato bali ya pondu te ngai soko mwasi ya filimbi soko nini atangi pe kombo te ndeko soko tamba na makolo kotambola bapesaki ngai $2,000 nati ya poison na bapondu ekokenda Europe bosali pe message botambolisi bangombe eze kouta Rwanda ekokenda Kinshasa wane koteka mamwa cher eze empoisonné botambusina na réseaux sociaux mais ba vaccin ya mabeye eze ko ya ko betema watango yonso mais soso winki ya ka eze déjà empoisonné biloko yonso ba déclassaka na mikili ya poto ya ka wana boko salela ba vidéo te wana boko salela ba audio te boka bola pe na mokili
pour déstabiliser le président Kabila et son gouvernement. Bo saliba bureau ya lokuta. Sika na Kinshasa bauti ko massacrer 16 personnes et Kabila tindi e ko servir na nini pasi yeboze ko kana mikili ya poto président Kabila mais botambola bokenda na Burkina Faso, botambola bokenda na Soudan, botambola bokenda na Côte d'Ivoire, botambola bokenda na Nigeria. Mboka yonso ya Afrique zena rebelle nango. Tuebisaka bino Boko Haram azeko terroriser Nigeria na Cameroun. Enleva plus de 200 et quelques étudiantes na lycée. Droit de l'homme existe à gâter. Tel est la communauté internationale silencieuse. Monto kolobelo kwa jete. Ba lycéen wana bakoma bana ya bisexuel. Au vu et au sud de tous. Bato yon sotoze komona. Monto kolobela te. Diaspora nigériane elo côté monto koloba elo kwa jete. Sokopo ya marche, oyo ezena intérêt na bango. 4 personnes bakufi. Droit de l'homme à Télémi. Droit de l'homme à Télémi. Et droit de l'homme, azeko est vrai, na esika oyo, bango balingi lisusu mokonzi ya mboka te. Non. Non. Yango tozeko interpeller bandeko na biso. Oyo soi-disant tolobaka tobundelaka boyindo bandeko ya BDK. Bokokaki kosala yonso o elingi bino kasi tokoliki ko appuyer catholique BDK na sima ya catholique et ko décevoir na ba makesa na bino catholique abomi mingi na mingi na eteni ya Congo central to na mopanzi ya Rome Congo catholique abomi mingi metoko kamwa lelo nkoko mosengo apesi mot d'ordre BDK appuyé. Bobundela ka boindo to bobosani lite na bino. Topo bomiti ya ennemi ya nesongianzira loko anesongianzira zekoloba a bino fo bosala B. Loko anesongianzira obite bokonzi ya 80 président yango la kema na fumu kimbangu bino loko boze ennemi fo bokenda te. Atolinga kambolo kote okokyo boya te kazembango. Atolinga kambolo kote. Metokolikia biso tokanisi soko mayele pe boanyeza la na mutu ya bato. Isika to utina ne songanzila fumukusu kia munzala mpanda na ngola na tiraka bino élément ya salle culturelle ya zo ya le 13 mai 2000. Neso yambo ba assassiné Moïse Kabila. Nesonganzila lobeli prophétie en fumukimbango. Abi mokonzi tozena elelo et la kama na prophétie 3e président akoumela te ambassadeur itinérant Freddy Mulongo na kati ya salle pena suka asengi cassette alobi poboza la mal interprété te na kokomisa message oyo pa chef de l'état wana Moïse Kabila tango mosuboze ko sutuka lelo prophétie bato basituki lelo biso torobaka bosembo zena ntina batia yango bizeuze ute pero kuta ta soko bokutia yango malase kolumba besolo nango mabe ya lokuta lelo bokomi koloba kasi tolonsaki défi te botia pe tamboleli na bino vers les années 2000 2001 2002 bolobaka nini biso tamboleli ya nesongianzi les éclairs élément il y a le 13 mai 2000 Nesongianzi la lobby clair Moïse Kabila kozala éliminé ko umela te na bokonzi po nini bolingi te lelo bakoba koloba tozalaki na 2006 na élection en plein ya Jean-Pierre Bemba vrai mwana ya Congo, vrai nationaliste.
Nesongianzila tu me demandes kimia yonso na douceur alobi pouvoir rejoindre na est. Bon matabo kita Jean-Pierre Bemba ko djoate. Il était clair bilili bizé. Toyei na 2011 en pleur ya nkoko Tshisekedi. En pleur ya ndenge wana. Bato yonso balati moniere. Nesongianzila fumukusu kia munzala mpanda na ngola il était clair. To dofila kitango wana na chaîne ya ndeko Roger Lumbala Herald TV. Alobi pouvoir ezeko koba kozala na est. Nkoko Tshisekedi a échoué. Lokola basatandaki na yango te. Bosalisa Nkoko Tshisekedi deuxième grave erreur. Posalaka moko na tango ya Mobutu. Akei ko effacer document ba pesa ki a signé. Or ya sala soko droit. Ayebi ko tia ndelo toko supprimer loko moko d'office bomaka intégralité ya document. Na 2011 akei ko prêter serment na ndako oye kokaki ko salema te na niveau ya Nkoko Tshisekedi. Sur le plan politique et sur le plan intellectuel. Nesongianzila amatite akitite agangite na mongongo ya kimia. Toye yawa ndekone mwanda semi asiliki yawa kanambe dégage sala bwesa Nesongianzila na kimia yonso. Alekaki na baitando yonso epe na maindo bola mukepai na ngai yawa to yambaka bango. Pokutu ndekone mwana semi ba changeaki phase kokutana na bango na président de la République yemoko alobi bato bakanisaka soko bakobenga na président Mobutu nde mboka ekobonga nzoka nde problème ezaki ya motuka ya chauffeur te motuka nde zeki mbambala ndekone mwana semi moto a proposa yambo transition il y a 3 ans wana toze na ino na 2015. Soko erreur utaki wapi soko influencer na bandeko ya mikili ya poto oyo bango balingaka bato yonso bakanisa lokwa bango bakotisi ndeko ne mwanda nsemi na engrenage mosusu. Nesongianzila alobi kuna te loposo pembe baze na nyongo na biso bolongola lolendo bakazaka soko na bakravate bokolataka bolongola lolendo ya français tokenda kosenga nyongo na biso te. Longi ya Congo amonaki ndenge mosusu boyebi ndenge sukaki. Catholique a telemi. Catholique a telemi. Bandimi ya catholique bako marcher pacifiquement bauti na bango ko sambela. Bako marcher pacifiquement. Marche zanga destination. Et ko bandana beglise ingeta tondimi. Boko sukela wapi. Boko juanzela nini. Pofo boza la sécuriser. Te. Catholique a kotambola. Po nini catholique faut tambola. Po uta la nuit de temps catholique a mis ça la supérieure ya bakondi. Yango catholique a boma roi Vitankanga Antonio Ier. Yango catholique a boma ya Akimpa Vita. Po catholique a lobaka Mbanza Congo. Lelo soko San Salvador ya bisika bileki. Moto akota lisusu te. Yakimpa Vita bundaki po azongisa bokonzi ya royaume Congo. Kokenda kokutana na barwa. Batumba elenge mwasi ya mibutu 12 na mibale mawate. Na mwana na mokongo. Catholique. Lokola tikala na eloko wana, catholique ayaki na lekoyo amitia likolo ya institution. Ya koki aux autorisations te, ya koki aloba destination ya marche na yete po ya ze catholique.
Mosengo Amiti plus que président de la République. Mpo ayebi pe oyo yaki tanelaki Cardinal Malula asalaka pe manjoli njonjo na tango ya Mobutu, mais bosalaki erreur grave. Moto moko ta ko contourner mokili ya molimo mayelaka fumuki mbango ekoleka te soko ekokisami te. Bino boyebi eloko eleki elobisi secrétaire général ya IDPS ke bino bopesaki bango cadre bango ba mobiliser ba combattant ya IDPS. Mais tokanisaki Cardinal Mosengo koleko contre élément wana, tokanisaki bokoleka bo contre élément wana. Nzokande bino basali na nzambe pe bokotambolaka na lokuta soi-disant. Peuple congolais bo sosola ete catholique ayaki pona intérêt ya loposo pembe. Catholique ayaki po intérêt ya loposo pembe. Ebele bazé awa basango bazé mibali kasi bazé basi kuna na Vatican. Boyebi ba documentaire eze koleka. Bana mingi o lalo bakomi ba lesbienne bolandela babimaki na école ya catholique na ba lycée. Boyebi phénomène karune te tango bandaka ingeta yango wana fuyi ya lesbienne to ya lesbianisme lelo. Pédérastie bana mibali bakomi ba pédé kasi uti na ba collège ba sangonde bazaki ko bebisa bana. C'est approuvé. Manaka baindo bola mukeze ouverte. Oya moni akoya deba aye ya fandi na kiti to sali deba. Na lobi ba pede ba uti na ba collège ya catholique ba sangonde ba bandaki ba pratique wana na bana ya mibali. Et ba lesbienne ba bimeli na ba lycée ba mamelo nde ba bebisi bana wana. Lelo catholique azena leçon te ya kopesa biso na République démocratique ya Congo. Élite intellectuelle totangeli mabe maye totangi ekumbi biso na bolingo ya mikili ya poto mpo mais fubo eba motambu ya mundele même tango édition Saint Paul o eze catholique aze ko sala ba histoire na yinisa ki batomboka mikombele démon na mboka ezalaka be bandoki il est quoi le géant soko liloli la fille du soleil masolo nyonso ekolakisaka kaka mboka bandoki satonge bia nyonso na mboka be bandoki. Lelo moto akoli ata pasteur soko baloteli ndoto atongi mboka ezeli babe fo bakota jeune prière soko baloteli ndoto akei mikili ya poto élévation intellectuel pour mon intellectuel fois kenda ko silisa betide na mikili ya poto pour kenda ko investir na mikili ya poto etelo ya bapaya etangisi batonini to tangi kibobiso te maye ya bankoko to yebite. Le plus vieux prisonnier du monde balobi Nelson Mandela a 27 ans de prison. Nzokande fumuki mbangu 30 ans mibutu kumisato babomi histoire ba falsifier histoire soko to kolanda fumuki mbangu to yeba le plus vieux prisonnier mpo nini asalaka 30 ans to kokenda koyeba kazalaki molobeli lisiko ya loposo moyindo tala ndenge ba désorienté etikali bongo na mikanda bana lelo bazali kotanga Nelson Mandela le plus vieux prisonnier na 27 ans. Or na masolo avant Yambo kokisa 27 ans Nelson Mandela zaki déjà kobima prison kokenda na Londres et sika kenda ki kondima ko trahir l'indépendance ya bunderaki to kotila bino ba élément mikolomiser ko ya bo souffrir to kabwana etandeze ngonga to kozonga pona ko solola na élite intellectuelle yango mosala ne songianzila to bandaki na ba homme religieux to kei na ba homme politique sika to ko glisser na ba homme de science toko glisser na bombe de science bato batangi po nini poza la réparateur po nini moto fuatanga eba yesi batangi basali nini po na mabele na bango bato bakosala ka rébellion ba intellectuel ba politicien bazé ko nyokola peuple ba intellectuel
bato bazé ko sala ba montage ba juisoko bato bakufa na Centrafrique bakosi République démocratique ya Congo ba intellectuel était loaneze mabe motandimi ko sala rébellion a violé nami bangé ya ba 78 ans ya ba 80 ans motandimi ko sala rébellion a violé na ba bébé ya ba quelques mois motandimi ko sala rébellion a violé na ba tata lobi ba ko senga pardon te ba yeyi ba homme politique balingi ba bungisa peuple soko bolanda ki biso na lolenge longo bani bozongisa matondo na tata timba superlatif bango de bazaki na sima ya bilili ponini te ndeko luzayadi au pyramide kuna na iteni ya montage boko mela biso bomo mesano na ba numéro yeze affiché na baya itando na bino tokozanga te ko yano na bino ata kofinga ata koloba na kimia esi tobotamaki mwana na maternité azeko bima na se ya makolo ya mama ata yoki masasi ata yoki ba accident ata yoki ba bombe akosenga ata zonga lisusu na kati ya libumu ya mama esi tobotama kime ya mfumu kimbangu balongo pe bankoko ezalo mabotama bino tokutani na poso ezeko ya pona manaka isusu matondo Atana patiengo atakondima patinetengo oyo patiengo moingo atana patiengo atakondima patinetengo oyo patiengo Yo peki kolo bango Eba kinye Na batango badiagre Nyoto ego Yo de la kaka ego